Ils ont dit ce qu'ils pensent. Ils ont dit tout haut. Ce que les autres disent tout bas. Ils l'ont dit librement. Ah, c'est Tonio comme fort. Vous savez la moto rosée. Baoulage chaque jour au Kanga. Baokanga la journée à 10 fois au Bimba. Basoda, le bâtiment, les azaboué. Bisous, le terrain à mon place. Na complet, na pas de document dans la mer. Baokanga la carte, on comprend tout ça. Qui tente que c'est ma moto, moto, et là on comprend Baokanga. Et puis c'est tout ça. Et puis la côte à moto, tout ça en ennemi. Ils ont dit awa eza na pasi mingi kolia eza na pasi biloko eza na talo makasi moye tovivre na bana eza te ebongi mokonzi ya mboka ilifo akatana amwana biso na pasi biso bamere tozomona asisa posa na biso bamama biloko ezomata moye tovivre bien na mboka eza te masango ezomata ekola masango ekomi 3500 3500 fufu déport 200 000 moye tosoma biloko wana tolesa bana eza te tobanda kosoma biloko wana moins cher sikoyo ekomi pasi mpenza pasi mingi moye bana balia batonda eza te malade eza na mboka bana bazolia na pasi moye tovivre na bana sikoyo yango nalobi boye biloko il faut équitable parce que bamama basepele tosepela mokonzi na biso akoti il faut abongisa mboka oyo ya Kinshasa tozomona pasi mingi kote kolia kote kolata eza nango bien kasi kwa kote kolia biloko mpe emati ils ont dit biso kote toana difficulté ya makasi tala nzela toyebulila nzela eza bien te banda tobanda konyokama na nzela oyo basoda kolandaka biso nyonso kokangaka biso na bamoto ndie biso mingi oyeba te soki tubokonzi yango eza tubokonzi ya ndeni biso population tonyokama ya bien te toyelele mpa bakonzi basalela biso nzela otala ndenge toyokwama or nyonso kobenda na mabulu likongo te mosala biso mpasi ondire toya bakongole te oka tosali lisumu ya kovote bango te beni papa komisela biso message. Ils ont dit difficulté moko tomonaki awa biso na komi na Kisenfu kulu na kalakala na ezalaki lisusu te aseke ezoye libaba tokotambola lisusu ba 19h vraiment mai mpe eza te tokokomela bamai mungwa onje neti ngai ifale mokonzi ya mboka ayokanisa biso balakisi esupo azoyisa biso mai ya bien oyo ya régi bamai oyo ya fourage ezosimba lisusu te bantu bakomobela pambapamba mpe na bamai ya mabe oyo tokomomela nde bosengi toza na bango kete bakanisa biso bantu ya Kisensu mpo boye tokosuka wapi vraiment na bana ma tokomomela mai moko ya mabe bebe bakulu vraiment bazongi meme eza 19h eza 6h bakomobotela mpe bantu mbongo fale sécurité ezonga na mboka mpo kino ezala nde maloba oyo tozalaki nango mpo toyebisa mpe mokonzi ya mboka akanisela biso bana Kisensu. Ils ont dit eloko naloba basalela biso barete tozonyokwama kasi oyo tokoki kotelema la polise kolandaka biso kokimaka bokokima wana eza riske okoki kotuta mutu omemi ngambo obe osala aksida omemi ngambo yango baluka babare oyo ezaki tokoki kotelemelaka mpo tobombaka baklia balingi te totelema na bisika oyo ezaki ya bapoint neti biso babombaka tigere sebeko arecol kitsaku mongo okende mongo trakaseri ozongi kitsaku trakaseri soki okende bisika okende eza te baka solution kona yango. Ils ont dit mbote nga babi naza maniema ndeka bomonanga awa biso awa toza na réfugié preso eketi na matiti susi na biso eza mpona bakonzi ya mboka
tas besoin na so poussé no mona kaka pese suka wana tikuna biso nzela bien ezate batikela biso nzela zelu donc okula bien ezate bébé eza pona likamba tracasserie eleki makasi bato mikanda epai bapolisi epai tokomfanda te mboka oyo toketi wapi tuwa likamba dola lelo donc mayela bakongole ekomi na suka dola ezomataka donc biso tokomoyebaka dola nde emataka dola ekita su te wana posa bakonzi ya mboka balandela biso makambo oyo tovivre su bien te donc vie ya peuple ekoma difficile ejuste tokomfanda te toketiwa merci na suki wana Ils ont dit. Bon, maman est comme ça qui a commis un fait de 5 ans. Et maman n'a pas si non dans le monde. Il y a courant dans la monde, mais pour ne pas d'être. Et comme le voit j'ai des lumières, et zongé, et je vends la pensée. Là comme ça c'est du cambo courant. Deuxièmement, ils apprennent kuluna. Ils kuluna makasi. Ils n'ont souffri makasi na kuluna. Et comment tu tambola? Un moment où tu sais que au côté on va lancer ya coupé. Kuluna tu sais que makasi. Ça tu comment c'est solution en tambola. Ya on va ngalo bakaya ngo. Ils ont dit. Biso ana kisensu toza vraiment na pasi mini ya mai. Kasi na robo gumesa wa na kisensu wata suna likamba mai. Bebe toasu na pasi mini insécurité na kima kasi na kisensu. Kuluna to kuluna za élevé. Ba kanga bikanga kanga. On dit sengle bakangi yo. Hi garçon na los bakangi yo. La se ke mona los aza kuluna. Mais vous ba kuluna existe bakanga bango te. To la pasi ba gumesa c'est biso penza makas okanga bakuna mini ya kisensu. Pena sécurité makas na kisensu. Baza ni belle batambo ale sute. Baba vona kama mini na nda. Poko bima bakangi yo. Mais vrai kuluna alotambola na ye aza na ye l'aise. Poko peut-être li kambo te pena parler peut-être li kambo. Est-ce que na wana te? Ils ont dit. Awande to saboye pour ezalier mai bien mais pas soto vous voyez ça kolia. Ndeti be bana to yaki côté kamalonge ezati. Côté kamalonge ezati to esa ba to ba te ba te ba rentra ba la to sala ngo ndenge nini. Donc kito côté de to vivre ba condition mo ko ezala te. Nous connaissons mboka te absolument likambo. Atiti absolument ba monta biloko poto to vivre on a kila. Bobo chez ça te tozo ba te to sa ndenge na ba rentra ba na ngo. Te ba na to ke comme ça ba ngo ndenge ba uniforme to so mandenge ni côté kamalonga la wenzi. Ezate na suki na ngawa na papa. Ils ont dit. Ya biso na kati ya kisensu toza na pasi ya mai tozo susu ba mai ya forage ba bimiseli biso tokomi kozwa mai soki tozotia na babilo na se nango na bamitiopi na kati moi bomelisa bana eza te tanto omelisa bana mabomo ezoswa bana soki tozonyokama makasi na kati ya kisensu awa ya mibale na moye te tozokoka te na kati ya kisensu awa tani na tigere wamisusu babinaka na kati ya moi bazokata bato biso tozomona tozokoka te tokoma kolala insomnie na bandako moye bolala pongi ya malamu eza te moye eza te pasi likolo ya pasi na kati ya kisensu awa mai pasi na yango moye tozala na kimia eza te tozosufri mponi bopesi biso mokongo bopesa biso mokongo te soki batiaki bino te bozali bamikonzi oyo bazokonza mboka fale kokonza pe ntina makambo nyonso ntango bokomona te kasi ekomi nyonso ebe na motu wana bakonzi na bayebi biso bazobenga basoda bayaka te bango balimaka kaka na moi bazoki kokanga bainonsa bafani fana bango bazoki kokanga bango bainonsa oyo bayebi ata biloko te me na butu ntango bazosala baekate wana basata soda moko amonanaka te bopesa biso bozala posa bomoi na biso po biso tozosala te bino nde bozala liboso po botambwisa biso bien boya kosunga biso na kati ya lisense botinela biso basoda oyo bokokomona ke bakoki kolala ntongo osa bazoki kosala vene aveni na aveni chaque ndako bazoki koyeba movema eza wapi po ata ozobelela na kati ya boto wana boya moto to alimaka za te kokata bato ezala na moi tozosufri makasi kimia eza te mai botyela biso mai ya bien bamai oyo nyonso babimisi awa ntango bozotyaka na kati ya bido na suka nango kuna eza na bamitiopi moye bana bamela eza te yango maladi ezobakisama na nzoto tozokoka te toya kosunga biso toza na poso na bino biso toyambi bino maboko polele bino mpe boya kosunga biso oyo nazalaki nango ka yango wana pardo bapapa na biso bamama na biso toyebi ke tozali bana na bino
bopesa biso mokongo te na makambo nyonso nasili koloba bosoutenir biso. Ils ont dit. Ce qu'ils pensent. Ils ont dit tout haut. Ce que les autres disent tout bas. Ils l'ont dit librement.